Basa Chico Baleka qui bangonios tout, je pense 4 ou 6. C'est ba maman banana. Maman banana. Mais moi quand Azawa en Angola bi jusque là bon baboya na chicoté hein. Bazaki toujours. Abi bazaki toujours. Donc Coco Alexis bon bien bi ko la Chico pamba talanga na mbongo na sac maman Olive ya couper ça ma. Coco bondisi moi si ya Chico wana kwa kinga ko tika gerbe de fleurs. Atiko mona litumate puis Coco azaki le kabwe. Maman ya Chico azaki boy na bana na basi ya Chico ko babota na ye. Bon maman Olive tindaki ekundi Chico. So etikali ba pesi famille. So ba pesi famille doye parce qu'on est une salade. Eza bakoko na bango. OK. Bakoko na bango ba mokilo na bango. Les abisso soutem to décider ni ba osala. De biso vraiment décider c'est que comme ko imposer bango. Grâce toujours ya maman Olive Lembe ndenga tchaki paki wana. Yango permettait qui podium on est zoama, ba posture on est salama, ba bleu nyonso ezaki un peu difficile et comment qui relaxe. Donc bleu retour les canaux qui rapidement parce que tout ça est déjà bon. Soit. Mais ya koloba que NTPC c'est la kaliwa, je ne crois pas. Non, même pas. Mutachanga te mutolonga zate. Mutachanga te mutolonga zate. Nga naza avant makele te mena matata. OK. Et mutachanga te mutolonga zate. Mais sauf que nazo nyasa le quoi porte-parole ya ça. Pourtant aza collègue. Bon, excusez-moi, tant on a comment battre na place publique mais bon. Na mona ki on déjà ils ont mabé ko beta moi si. Mabete que na mona aye. Na lingane nga yembaka, asepela ni makasi, ayemba bien, ay différent biso. Mais il faut incarner rôle image à pesaka. A pesa ngo partout tina ndako na ye, tina musala na ye, tina église et tout, voilà. Ezate nanda ko za image mususu, liba nous a image mususu. Et ça bien même na miso nzambe, biso ko yeba te, nzamba yebi a opinion yo. C'est bien ndam. Oh, on a déjà vu la base de 6. Ah, il est aux autres qui n'ont pas bomaka. Le coup n'y a pas de mitata yomo. Tu vous avez pas pistolet? Le coup n'y a pas notice. Par contre l'indication est atteinte. Oh, ce que yo me la kablo kamabe? Yalo oui. Nazo zelo na 4 landangai. O lukaki yango au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na sukura kabila mba ya kanga makana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus mat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Raison baka, solution la soir. Tomate Napoléon. Au 600. Bongo kokate. Non, talo kutu. Maxi Bio Café. Nazonga kamwana. Maxi Bio Café. Et bongisi balananga. Rien à dire. Podium Napoléon. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter l'information et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info Afrique Bimaka, Info Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Voilà, mais
Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour encore une fois de plus. Je suis tellement heureuse de vous présenter cette très belle émission, la diva de la presse que vous aimez tant. Je tiens à vous dire bonjour parce que vous êtes plus nombreux devant vos postes téléviseurs, vos téléphones et même vos tablettes en train de nous suivre. Je dis un grand bonjour à celui qu'on appelle Franck Stémaï Dissouka, c'est lui mon boss, il est mon patron. Merci à toi, Osé, notre caméraman qui est derrière la caméra aujourd'hui. Je reçois pour vous mon invité du jour, comme d'habitude, je vous emmène aux invités du jour. De Mikolo, moi, théâtre, comédien. Tout na bango comment s'est passé matanga ya Chico Pululu ndeko na biso atika biso star na biso monene bino mo botaki bo mona ba image comment tolela qui est na stade Vélodrome là je suis avec Zidane lors de ses concerts on va travailler penaye à qui je dis bonjour Zidane. Bonjour Divi. Santé ça va? Oui ça va très bien merci. Zidane a bungi. Zidane peut pas finir à Pululu. Non, on va finir, sauf que maman est malade. Maman est malade en Angola. Il fallait que pour récupérer maman. Ça a pris du temps, voilà. Dans une zone de Mboka. Mais bon, pour déplacer, ça, comme moi, que vous savez, quand on déplace, on est dans une zone. On va comprendre que vous êtes déjà dans le terrain, donc voilà. Dans la zone déjà, on sera déjà. Ok. Mais en Angola, on a besoin d'une zone d'ingénieur. Vous avez assisté? Ouais, en Angola, ils allaient. Angolais qui na tourné qui na Pointe Noire na tourné en Angola na ça deux films donc na zana ngona qui na ngwa tout même na Pululu même na Chico bientôt dans Tchango quelque part bon mon ngona diffuser. OK a souvenir de notre cas na ngoko na de comme Chico Pululu atika biso divine ba souvenir est énorme parce que azaki mutu moko to travailler na trop to bito voyager trop oui ba souvenir est que Azaki trop charismatique. Voilà. Dans le voyage, neti moi makasi boya bimana été. Donc ta besoin de production en dernier na moi bo bimana été olinga na été boy na. Kijibe. Vani na boy na abinga na monstre. No bimana ngati. Tsene na chambre bio ton boké bo négocier bo ça va équipe d'avance quoi. Boké bo ça va préparatif il y a peut-être un spectacle na pourquoi maintenant il apparaître. Maintenant chance Azaki nango soki apparaître tant on apparaître public non so ba monier au moins bazaki plus penché na Pululu mona ezaki bongo donc ezaki ba chance na mo ezaki nango de ba souvenir bien on a zana oka ya ngona ba voyage so ibokei so ka zu cop mo boya ko bengo Zidane so taxi mo ya la place boya so ye em suma amoni place mo pesa melier et au moins bengi yaka moi boké bozimbo bokaboli bilo moi bongo moi tchara na poche ozaka calme ozongi na bilo pe calme bovandi donc voilà azaki vraiment aimé na bamboka to bando kende azaki vraiment aimé et après vendre que ba les lier vraiment comme il faut Bobsek na l'équipe bonne Bobsek l'équipe très bien très bien parce que ba fan ba qui débile bato belé non parce que numéro non non batiaki na chaîne wana na Biso TV nazaki vraiment débordé na appel parce a besoin ba évolution banda morgue banda zaki na morgue jour ko bima et tout pe ba ki ko rendre dernier hommage ezaki vraiment très bien mais merci oya mingi toro senga na ndeki bomona ke lekela wana podium tout batne bomona ki organisation na malgré ba comédien to kotizaki na biso to kotizaki mbongo na biso mais ezaki vraiment insuffisant pour na ko sala o to sala ki wana to ko sala mais ko sala ndenge o ezela ki wana te na honneur na e na image na e to rendre ndenge ezaki wana c'est grâce à maman Livlembe tango ya ki atindaki mo paquet pa maman Angèle Kana tango atindi paquet wana ikomelaki famille biologique famille artistique na famille moi sinae batambolaki basaki cercueil bon ça podium wana bon ça tout organisation donc tout bon mona ki wana sécurité et tout ndenge bon mona ki zaki wana yango monde sek na eleki très bien. OK stade wana maman livre tapesa ki non stade il faut tout le bas clair stade baninga ya Pululu bazwaki déjà avant baninga neti na avenue Kwamutu voilà avenue Kwamutu ba Dilele avenue Kwamutu Kitambo donc staff à Kitambo bango mutu batiaki ba cotisation na bango yango permetaki tout ce stade wana ya Vélodrome toke pas cher frère ba signer
tozui bordero wana toyaki nango mpe na famille tolakisi mpe na famille ke baninga na ye bazwi les places à kolela ye ezalaki déjà avant donc bazwaki baninga bazwaki stade Vélodrome parce que esengaki tolela nde tolela baninga nyonso tokende na Fikine. Fikine, il n'y avait pas moyen parce que préparation il y a francophonie déjà zakuna. Tu as une préparation francophonie zakuna. Moi je la connais zakité baboy déjà je la bibembe. Tu as qui maintenant dans stade de martyr. Ils ont un calendrier FIFA. Il y avait calendrier FIFA, DCMP fallait bêta, V-Club fallait bêta. Donc 48 heures avant, ça les acquis déjà, il y a V-Club, moi il y a accéder et Zaki sauté. Donc surtout après le match. Tu vois, dans morgue ils ont maté. 25 $ par jour, c'est trop déjà. Donc, par jour, c'est trop déjà. Car on avait déjà payé les 400 $ pour notre côte corps. Donc, il fallait maintenant payer 25 $ par jour. Tout le monde a dit que, au lieu de tout mettre à charge, Bana Bazali, famille Tikali, on tombe au Bimisa, on a Vélodrome, pesa vaste. Tout le monde a dit que tout le monde a dit il y a tous les qui ont Vélodrome et les qui n'ont pas bien. Fiston, c'est il y a papa Bimisi Chico Pouloulou qui vraiment naïe. Abaki rolela Pouloulou comme il faut. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord c'est qu'il y a Pouloulou et là on y a pesa qui ni non vraiment ça il va aider. Voilà. Après ça il va aider. Des moments là qui bien on y posture. Oui. Oh ils allaient qui wana. C'était vraiment Pouloulou. Ah d'accord. Vraiment c'était vraiment réussite. Et qui vraiment réussite dans ça même dans une interview artiste en interview artiste c'est peintre wana. Voilà. C'est que même interview ils ont vraiment réussi ils ont idée ça. OK. Podium de tozola qui ngwana ndenge zaela qui ce bon mona ina matanga ya Solange matanga Mondoueri Solange Mindondo matanga Mondoueri ils ont idée ça. Podium mona ils ont bonne décoration wana ils ont idée. Donc grâce toujours ya maman Olive Lembe ndenga tchaki paquet wana yango permettait qui podium mona zoama ba posture wana salama bon bilo nyonso ezaki un peu difficile et comment qui relaxe donc bilo retour les kana qui rapidement parce que tout ça est déjà bon. Zidane monite que ba idée à fiston ça il magaza moi na moké mais et cause elle a fait bien so ba sangani na vie masum le brende na yé ole na plus que ça na bomoko ba msu ba sala emono vivant bino na ANTPC au lieu que bo sangana boko melo kaka moko e binisa ilo mo binisa fouille mo bo kazu to souhaité mais pour me ko ya ba idée ça là vraiment beau ça en ensemble parce que tout le monde a déjà ba désordre comment que ça ma vie masuma lo baboy ba proposition na ye ba to bana kitamo ba big sai et tout et ben non ça pourquoi pas ko sangana boko ma clic moko est-ce que bana kepe ba beta mbunda ba mikolo pe ba binaka non divi il y avait pas contradiction contradiction ça qui était parce que parce que on a une commission. OK. On a une union sur les cas na kati. On a une commission. Papa Masumu déjà bazaki tozaki déjà idée moko. Tozaki déjà idée moko sauf que mutu soka kufi à cause d'un natif ya Bandal. OK. Ba kolela ye monde entier na communauté na ye mais azan natif ya Bandal. Bala Bandel peut passer ndenge na bango ba olela ye. Tu vois un peu la différence. Okay. Les aki juste kawana. Les aki kitamo tu vois net monnaie to ça na Solange Mindondo. Lemba basaki mo organisation na bango parce que azaki native ya Lemba. Mais azaki matanga ya mutu nyonso. Donc jusqu'à kitambo ça à s'imposer kité mais angaka donc izaka moi na ba idée na ye. Angaka sakaka na kitambo to solo la paix. Que ton bande ko ba uta libanda ba oya ba kuta pe moi déjà net bayaki bakuti déjà kitambo ezu déjà terrain c'est une bonne affaire yaki mabete pas masum na sai na ponte vraiment ton marché de pair na famille biologique famille artistique ton marché vraiment de pair no kona bango nano vraiment na remercier no kona bango bazana no ko za maele mingi depuis na deuxième réunion na bango no kona bango lobby nga na tali na téléphone nanga moi nanga ton azaki vivant de son vivant nanda comprendre les boité maintenant moi nanga koufi na téléphone nanga na monique il ne nous appartient pas voilà oncle na morum dalobi OK devant maman na vandi abi que il ne nous appartient pas donc bo sala o bokoki ko sala pona muninga na bino parce que nazo ka somme même na téléphone nanga ni na ofungola makam na mo na téléphone nanga donc Chico aza bisoté aza bino OK donc voilà on peut ça biso accès c'est ce courage mais avant toute chose, tu as toujours la famille. Tu as papa masumu to tuni to sa nini
des cantos, tout oxygène, Wakaloui, Djinola, Ngai, Fatouka Embe, Tozawan, Papa Koba, Totuni, Tosandeni, Tosololi, bon, Tozayan Takala, Tozongi, tu es na famille. Famille Volobini. T'as vu proposition, ils ont fait non, ça va. So ils ont tout sabo. Gouvernorat, tant que Bengaki. Ça, c'est le bien comme gouvernorat Bengi, tous les membres de la famille. Il y a Chico, membre de mon côté, moi aussi, un membre de mon côté, la famille artistique. Qu'est-ce qui va se passer? Au monde a kuna, vous avez témoin oculaire pour éviter le boba. Est-ce que vous comprenez? Il y a un petit salamaki. Dans le ministère de la Justice, côté sécurité, tout les qui bongo donc toké bongo na bango, il y a un moni tito kundi tito sisi, il y a pas eu de problème. Ceux qui n'a pas eu de problème, les équipes sont évitées mais biso na bango totamboli bongo. Donc totamboli na transparence totale. Donc voilà un moni qui mes acquis du début à la fin. OK. Zidane, pourquoi a un TPC basé là un problème quoi pour que ba trouver solution. Dadi Dikamba là très malade dans l'hôpital. Mais jusque là tout le monde attend image moroté bobengi pété que non boy aux image to côté là Dadi Dikamba là azobela. Si c'est divin moi j'ai la petite éviter hein. Papa m'a soumis à vivant. Ko lukayo moni. Aux amants ba NTPC, oui mais bon. Oui mais Dadi est malade. Oh ngana yé information auto zanango. Eza que maman livre ça zoa qui est ba kenene déjà au scanner. Bah ça il déjà des examens. Réponse peut bimi. Parce qu'il faut pas internet. Je sais pas, mais si on a 2 jours déjà internet, je sais pas. Il faut déjà internet pour avoir soin. Mais il y a que NTPC Zelaka Liwa, je ne crois pas. Il y a Junior Otikobala récemment, Junior Otikobala, NTPC Tchaki Maboko. Mais bon, si on Kezali, comprenant au bongo, au Kogi toutefois, le papa Masumu, Azawana, Borosolo là. Il y a les gens internet, tu as vu internet, vous faites des propositions, Ramoussou, il y a un ango vedi, non, il est compréhensible. Sans expliquer, sans il y a émission à comprendre. D'accord. Quelles sont de propositions bino bosali na ba réunion na bino bovandi ba précaution ni bozi pour na bana chiko o chiko atiki cha chiko atiki mwasi atiki bana et après matanga sili. Bon, matang est si oui, mais matang est zana. Mais non, banana. Oui. Et surtout, le pire de choses, moi, c'est un il a rabana. Matang est si pour la papaya. Matang est zap non pour la biso. Tous en on a c'est. Nous avons maintenant opé ça pour inspirer biso ni tout ça là. Nous avons pas pour inspirer batu oyo. Nous avons pas à kokota na batu o balinga soutenir. Tout c'est en Zambie à Tchapé ma na bato ngba soutenir ba ya pe ba ya kotala bana parce que chiko atiki bana biso pe na surprise na matanga pe tout le monde a effectif bana ba ya kokoma na matanga non j'ai pas compté j'ai pas compté parce que je faisais mon rôle dans les activités à compter bana et tu vois donc bana na mona yi bazaki mo ebele na koko bazami balé koto na mona yi bana bazaki ataba bazaki ebele bazaki bena ba maman bango. Donc, c'est que la famille est au salaire. Et comme c'est comme ma famille, comme la famille à toi, c'est quoi la famille, c'est que la famille a décidé de faire pour na bana chiko. Biso to zaka on a pour soutenir, on a aider na muke, mais vraiment monopole à la famille. OK. Ben ça chiko baleka ki bango nyos tout je pense 4 ou 6 c'est ba maman banana. Maman banana mais moko azawa sanangola bi jusque là ba boya na chikoté hein. Bazaki toujours. Abi bazaki toujours. Donc koko Alexis bango bien bi ko la chiko pa matalanga na mbongo na sac maman olive ya couper sanga. Koko bundisi moi si ya chiko wana kwa kinga ko tika gerbe de fleur itumba. Comment les a passés? Bon, Ngaï vraiment. Parce que les cas déjà dans les médias, les médias, c'est ça qui a. Non, Ngaï, on a ébi depuis tout qui n'a corps. Depuis tout qui n'a corps. Je même aux témoins, tant qu'on a écouté un l'école à podium. Depuis tout qui n'a corps, tinde toke kokunda tozala kaka l'école à podium. Sauf que na butu, moi 20 minutes que ce colimba ozongi, tozala kaka l'école à podium. Vraiment na tikalo mona bitumbate. Et puis pourquoi ça les cas boye maman ya chiko azaki boye na bana na basi ya chiko au babota na e
Bitumba vraiment, peut-être après, hein, mais si tu es d'accord, si tu es d'accord, tu as comme Bitumba. Bitumba ça, mais tu es soit na pesa quitter. Ok. D'après les propositions, au ça là que la Rwanda faut pas cabron, ba maman ni on tout, ba ça chiko ni on ça boti na chiko pour bon peu bana na quand même. Même bon maman li va tindaki et kundi chiko. Sur les tikali ba pesi famille. So ba pesi famille doye parce qu'on est salade. Eza ba koko na bango. Ok. Ba koko na bango ba mokilo na bango. Les abisso soutien de décider ni ba osala. Depuis ce moment décidé c'est que tu comme imposer bango abiso za baninga ya chiko sauf que tous qui trop na chikonde qui vraiment ya ngai penza ya biso ya ngono moni tous qui a chaud mais pour un problème ya bana na famille ko pour ma famille. OK. Là je salue Roger Kinkani, Yvette Banguna. Bangina, ok. Jean-Louis de Londres, José Nondomi l'Esprit depuis Montréal. Je te salue, on s'est cameraman, hein, osé. Il y a eu un beau ça raté quoi. Maëlle. Osé raté. Voilà, Zidane Zongela, ok. Parlons un peu de Fiston Saï Saï. Il s'est marqué à quoi dans ma c'est qu'il y a Pouloulou. Non, même pas. Mais sauf que il y a ça le quoi porte-parole pourtant Aza collègue Aza Pewana si vous avez besoin d'informations ça au monde Aza collègue mais au le délai boyo ngina lobani. Parlons un peu de qui ça Gabriel. Gabriel a 4 ans na internet ma bé hein. Gabriel a aussi dit kamakasi abi moi ça sundiata o munga saka na batu. Bon maman Gabriel na moi ça sundiata na yoka kiango. On a une discussion OK. Mais c'est les gars non. C'est bon moi na bon moto. Bon mi moto tin jusque là on continue comme ça l'émission hier ça qui na ebeli Gabriel et c'est les qui non. Na ebeli les qui non ya loba après les qui non. Aloba oazana ngo ya oloba soit lobby eleki nango. Est-ce que sa femme elle était censée oyo ibisabino que boa mitema mabe bolingani te akoma na ba Facebook akoma bon. Son langage qu'elle aime ta koma game ta pourquoi komaki. Elle n'était pas obligée mais bon a commis ta commis hein. Déjà pas ça komaki atana lobby et le boité. Ba monaki nga comme la monnaie na ngate moyena confirmer zate. Parce que na monya ngote mena yoki. Et comme yoka na ko confirmer on na place publique. Yoki quand ça qui boni. Bon, tant que yoki na ba on va dire on va ninga lobai que moi ça biso akomaki ezaki pour nanga ezaki bien minité. Mais dans to kuta ene boité. To zana déjà très bien. To zana très bien na PC na mbote sikazali. Non to kuta na été, so to kutani nga mona ebindeni na osale remarque na ndenge na maintenant to kutani te. Kinga kati boweli mbango okokeni. 3e anniversaire ya mariage ya ndeko na bino ya camarade na bino masa na bino vie na bino petit na bino sundiata maniata boyo ya. Non, maman kinga kati wana omoni jusque là ba diaspora ba na kana ba bi boza su western te hein. Ah tozo biso wa ba na biso. Wa ba na biso tozo na biso bongo kaka. Tozo na biso na ba problème vraiment te na bango sauf que interprétation des aïmabé. Interprétation des aïmabé et puis ba un jour et kotaki. Ben jour on a des sali que et créer ba problème. Et le cas de éviter, ils avaient un jeu. Critique, oui. Pas critiquer Bisso. Ceux qui les cambouza, pas critiquer Bisso. Tu accepter après, tu dis bango. Non, vous critiquer Boité parce qu'ils ont Boité, ils ont Boité. Tu es là, tu as battu. Tu as déjà non, il faut se comprendre. Il faut comprendre. Déjà, le faire aux autres, courage au fin à Baninga, ils ont déjà bien été. Donc, au fin, on a. Elle a la personne a valeur. Remarquez que la souris, tu as la mission à Rolamba. Si tu as la bande, tu as mungwa. L'autre peut m'appeler poto. Ils ont erreur, l'erreur est humaine. Mais sauf c'est le cas moi erreur en émission Lamba. Au lieu de biso erreur au sali, bah au lieu de on a au finga. Au moins peut pas commenter par exemple au finga baninga. Natala commentaire musu ba finga muninga mo ba comme si le niveau au finga est salité. Mais ils ont bien été. Hein, ils ont bien été. So il logo ezali photo solo laka, photo lobanaka. Parce que Kingakati on est déjà prévu. Ils ont déjà dimanche on a ça qui m'appelle, ça même appelle
Poulou et mon père maman ça qui appelle. Et arrivé que to lali to lamuki Poulou la lamuki te attirer ma révérence nae. Na choc wana maman livre a reporté ni rendez-vous ya mardi wana a reporté pour ça qui choqué tiens jeudi. Jeudi kingakat. Vendredi tu veux biloko. Le même vendredi Sundiata a tué 3e anniversaire. Tu t'imagines niveau fatigue wana. Soki peut-être nga po nanga ku non nazali na invité té. Ngai na invité té. Donc pour nanga ku na ko samba pe no likambo te po nazali pe invité té. Comme 3e anniversaire on samba on pété. Dans le belongo pété po na pe invité té. Na ibi pété ezaki fête nini. Ezaki pia ezaki pe wapi. Donc na ibi pété. Donc moi na lo be fête ngo été po nazali pe invité té. Bokati mama kalunga na ceinture, mama kalunga kikinga kati té. Il y a joli kalunga. Na évité maman peut banana au kalat. Batu bando qui ne peut kala. Nga tu première fois kana keka yango divine nga première fois. Aussi pe ngombe na ozida. Première fois qu'on a été ngombe na un problème te. Ngombe na un problème te. Première fois ba benga ka ngo na ke na ngai. Donc passer na bana lo ba le panier circule encore ba benga nga kaka. E bani wando ke ne ba ozunga ba ke ba ozunga. Tout on est ba benga. Bon ce ma kalunga ba kati été. Peut-être tout le monde a parce que c'est bengaï. Tout le monde a bengaï bamsoute parce que c'est bengaï bamsous. Tout le monde a bengaï biso parce que bengaï bamsous déjà. Donc ils en ont encore un dengoye qui est bon. Bakenda ba Dubaï, bakenda ba Poto. Tous les collègues bakenda ba Poto, bazongi musuku bazibi mabala bien pe lelo. Famille comment profiter na sima mabala wana. Donc voilà, c'est grâce à maman livre. Et ngwana les paniers circulent encore. Ta bakati était. Ils n'ont aucun problème. Ça c'est bien. Zidane, tu crois qu'il m'appelle mon côté théâtre, tu es une femme, aux amours si au jour après, on incarne un peu rôle et belé, bapé sarayo, mais tout ça maman besoin les cas. Ces derniers temps, je pense, j'espère que au moins on a ba YouTube, on a ba réseaux sociaux. Mike Kalamba il traité dans violent, ba bébé moi si na ya bête à moi si na dinga ma bé. Là c'est pas bien. Non, là c'est pas bien. Mais mon qui ont quand même. Oui, na mona qui ango. La femme c'est Peignel, je crois là. Peignel, le nom c'est Peignel, ouais. Bon, parce qu'ils ont un temps on va comment battre la place publique, mais bon. Na mona qui ont déjà ils ont ma bé ko beta moi si. Et ma bête que na mona aye. Na lingane nga yembaka, c'est pelani makasi, ayemba bien, ay différent biso. Mais il faut incarner rôle image à pesaka. Après ça, on partout, tina ndako nae, tina msala nae, tina église et tout, voilà. Et ça te ndako za image msusu, liba nous a image msusu. Et ça bien te même na miso nzambe, biso ko yeba te, nzamba yebi a opinion yo. Pour beta répé pourquoi? To yipeta beta répé bon pourquoi? To ki to imoko ka pour beti, mais to yipeta beta répé pourquoi? Biso bas fait na makamna, biso belé. Faut pas que nous connaissions bêta pourquoi tu as condamné bon thé mais le fait que bêta déjà ça m'a bé le fait que bêta kaka ils ont ma bé biso ça so faible il faut bêta l'eau moro place moro ma bé ka umtake Zidane chose qui na place non ngosani na boya on boya on peigner la boya Mike Kalamba ya boya été nga conséquent na opia aya rappelle ma problème na place publique. OK. C'est une femme mariée je crois hein? Oui. C'est une femme mariée ce qui va promesse ali à Bongo prochaine on a place publique. Zidane a bien lembi ameli tellement trop mobile à outrit azu sakana na ye azongi ba ex na ye nyostu ba ex na eni solangi azongela bango fimo razaki na Canada wana azongela ye abima même na petite sœur na auto to biso so il paraît-il alba kazale ki na Yvette Kalombo alongola il paraît-il basé miné donc c'est catastrophique ce que eloko na yo lo ba que il femme même monter donc alembi abi que non na médiatiser on ka poche ezati jusqu'on a place qui bon moi sur nga ngoni tia na place à peigner chiko Zidane pour ça la ba théâtre surtout ya maman wa trop total ba théâtre no mogo wana ubane ko nyo kwa manamboka uzakana bana no moko boye et tout na bossa un titre ya théâtre wana bon théâtre wana na ya ba mawana incarna ngo penza makasi parce que na lekana ba mawe belé na vinanga naza ba ba blessure belé na lekana ba mawe belé te na lekana ba mawe pour me belé siko na place à mawa so ba tienga
et ils ont ça ngaba mawananga vie mawananga na lekala ngo belé donc ça vraiment na ba mawe belé na mi tiens na place à Péniel aux amoisi yo mtebi point faible ya mobile na o soki o moni que na côté okebo ezoko ka suto lembi changer côté quel côté musuyo mtebi faiblesse na ye de A à Z. Ce faiblesse, ce côté faible est comme fort, que ce côté faible aux joyeux toujours, aux joyeux toujours. Parce que yo tikaye, on a toujours besoin aux anamout. Muto yo aux Orlando parce que aux moi ça Maïkalamba. Orlando te parce que aux Péniel. Orlando na bateau bazan ba rendement de compte na Maïkalamba. Bateau ande ba oya simana yo et aux ba problème sous plus que oyo aux aki na Orlando kuna. Donc ça ne sert pas, sauf que mal Kalamba atika ko betaye comment c'est pas bien atika ko betaye soka lingi a offensé ye makambo ya sala ka wana ameka un peu ko respecter kaka asa ba bêtise mais atika a respecter ye yaza na calme a respecter mais atika ko betaka ye ko betaye wana c'est pas bon. Zidane oza moi c'est théâtre au sala théâtre oza artiste le la poulu le chiko atika biso azali kolela baleli chiko pour na ba condition baleli lié na ba honneur ne sur la pessier na dernier demeure na ye était yonini na vie à théâtre était biso ebelé je te dis divine était biso ebelé ngai personnellement na mekara toujours koza bien na bato na c'est vraiment koza trop bien mon a même ngai ta muto lukinga problème na kipa na ngate po naza vraiment famille vont mes amants me pousser famille amants me pousser alors cause na problème na bateau et mabe et là était ngeza que koluka kozala vraiment très bien na nzambe nano OK après na bateau za bona mokili oshiko pululu to zong seleka sincère hein OK ouais to zong seleka sincère na oya zalaki na oya salaki yangona to rendre ba dernier hommage wana to celle auto ko sala to lalité déjà to banoko la raté to za na matanga mais jour to bimise na jour to ko kunda to kangimi souté ouais mané ba fatigue zo accumuler ka lelo même to ya na émission na la multa siko donc voilà faut avoir bien respect est-ce qu'on respecter mutu nyonso bato ba respecter ça que bato ba respecter rayo il faut respecter mutu nyonso pe donc voilà kozaka poli koza respect koyeba le bien et le mal en ce nous on a la dicheuse tout le monde bango bayi balongwe poto vraiment na mati balongwe poto ba futi bien na bango bayi pas pour d'autres programmes bayi pas pour na mamususu mais bayi ko lela ndiko na chiko pulu et le beloni to sali ondeni bon on a interviewé qui n'a chance ko interviewer Mike la dichesse na Hans et puis nga maman livre m'taftel ba billet OK maman livre m'taftel ba billet ba e awana king ba e po lela pour chiko pululu ba ko ko ratete ba ko manquer te ko mona pulu boye et ça il va bien ton amona bango j'ai pas cru mais on a poussé na moni que ça Hans ezali pululu donc merci na maman ndeni asali que bango ba koma ba ko lela muninga na bango yango na ocho ebisao il faut que lukaka ko racha ba bénédiction faut oza bien faut luka oza bien na bato lukaka ozalaka na ba témoignage bien et ko aider parce que moi vraiment obstacle yango yo au moins que au surmonter au l'équipe obstacle on a o bato l'équipe on comment doit bien fait et on fait ça là bon Zidane boleli bo bambami to moni bino bo bimisi ba mo ba misu ba na ba mituka ba misu ba na ba mbongo bilamba ba lati makasi na matanga chiko pululu mais au moins na cimetière to moni ka 3 personnes kui to moni Pomba c'était qui encore Batumi Bali bien sûr oui parce que j'ai vu des vidéos bazos batukutu ba olela bana kitambo ba bo bande kolela kuna to moni mutute na cimetière to mona ka kui to moni na pomba kuta simbi kokobo bon bazaki belé biso tikala ki parce que toi qui na bateau il fallait être encadré bana on a ya protocole au basali musala depuis avant na morgue balala ki wana balala na stade atongo na ba sukole lika na stade baba membre bana basi oui
bana basi basukoleli ka na stade ke morgue tozongi tolali toke susu tosisi bazosek basi bana basi quand même totikalaki na bango tozaki ngai maman Marie-Hélène Fatuka Yembe papa Koba Canto na oxygène présence sai pakalowi na Jinola donc kadoma totikalaki wana biloko ya bato bakiti ya bato ezaki ya location kiti tente biloko ya bato bino so soki boki bosali pour parce que biso mtokende kozwa soki boluki bo encadre yango te mpona oke kozongisa yango etikali mena nyongo na bino fo bofuta bokesu te na famille mboko esenga mbongo bakiti ya bato ebungi kuna non bino momu boke kofuta yango donc il fallait encadrer biloko ya bato comme bato bazalaki baninga bazalaki ebele toyebaki baninga tu bake cimetière peut-être omona bien te baninga bazalaki na cimetière. namona bapage mosusu balobeli isila na peshanga bamonani na matanga pululu te polémique toujours tolobela ngo na même na mutau te na ndako ne sikonga na oloba nde na oyeba nde oyeba te bazalaki bato bazalaki ebele divin bato bazalaki vraiment ebele bazalaki na bango na nde nayebeli mpe usile akoya mpe akamufle na ye mpe bato bamoni na bango ete akoya mpe afandi na ye mpe peut-être que bato bazali pemina na bamoni ye bato mosusu bamwana na bango ete donc nga mpe namoni bato pasi naki likolo kuna moi na ye bate nani ayaki te donc moi na ye besaki zidane ozongela nzondi nkan ozongeli makambo ndenge nini to bato baretrouve oboni bokomona yo wapi zidane nasi nazongi déjà nasi nazongaki déjà nazali déjà na sur scène nazojouer déjà bandeko so ngomona nga naza na chaîne na ngai déjà efungami bolanda nga sur Big Zida Show TV pour na Big Zida Show TV bon na Zidane artiste Nabino une chaîne très éducative beaucoup tanga kuna nazo évoluer malembe mais na osenga bandeko na chaîne Franck Stéma na Divi merci de boyambinga vraiment beau s'abonner massivement na Big Zida Show TV boza désuite naza kuna nazo bunda kuna so bien beau s'abonner pour edenga na évoluer bien mobenga baninga pe mususu bo jouer bo sala ba film ni bo sala be winga ko tsa ba film belé ba nyonso ba yebi o ba hotela ba yebi na koma ba film ebele na nzonzi na koma ba film ebele ba contrat mais bon na koma ebele na koma na Kilimanjaro na koma super Kilima na koma na ba nzonzi de bato ba yebi ke na ko tsa ba film ebele sauf que na zwa ki moi un pas en arrière maman zaki très malade. Il fallait nous sauver nos maman, oui. Mais voilà, sans plus tarder, Zidane, on est en train de chiter déjà. Au copé sa conseil ni na Sundia, au copé sa conseil ni na moi si na Bino Bobala, au copé sa conseil ni na Gabriel. Moko. Conseil Zaka que tous allez l'éducateur, c'est masse. Photo ebaka evandeli na biso ezaleli na biso lobeli na biso OK ezara ndenge nini parce que à chaque pas toza suivi même na quartier place tovandi oza droit te ko sala erreur parce que erreur na yo au cas moyo ki on libanda donc toza droit te ko sala erreur ko ya parce que oyeba te toza bato mais biso mo on a mes conscience toza droit te ko sala erreur à la prochaine so toza ba problème tout ce que ça biso na biso ozabia tant que tu es dans la place publique et gros tombola o meko pe okitsa et do eboma biso et bon so po bato balanda biso ba na bezo ba yoka bien na biso ba na bezo ba yoka mabe na biso tant mabe na biso kotaka yo mo ba curie ba yeba mabe on est ucha mabe on est selni mabe on est zongsi wapi ezara bien mité donc tant que yoka bien na so évoluer bien et ça là ba on bien passer ba tchara ba méga na ba wifi basoma wifi na bango et puis na Kinshasa wa bachara ba mega na ba Congo bachara ba mega na bango ko balanda biso voilà période na théâtre za nanzida tout le monde a appelé période na théâtre zida tout le monde a appelé nga divine ouais je te dis tout le monde a appelé nga j'aime tout le monde batos pas linga nga makati nga za bien aimé makati na bango na nyonso théâtre na yamba na théâtre ko manga théâtre ngana yaka na otika petite sœur nanga lelo ya tika na ye nani wana tabu wazanda ku ya manga na ya na groupe ya papa kanza moko boye azaka na babumbu kuna
atika na yepe théâtre yepe atika na ye après na ye kokota na groupe Tito Tito Pika Jolas na Adi Muzuri to bango to papa nanga basala ke na monana na miso batu na bima na miso batu théâtre ni les foulons pièce ni les foulons plutôt pardon na poto pièce oui oye fulanga na salani izande non pona nini na salani non ezaki après pona nini on a kufaka na tielaka miracle libala azwa bodo miracle azaka infirmière nanga ah oui parce qu'on a malade on a kufi na ye banda ko edenga famille nanga ezaki maluketu na visa bazo boyanga babingana na sida baboyinga allez visa miracle comme ça infirmière nanga zo ko rendre visite azo bongsanga ale na sali que mobile nanga bodo azwa miracle en mariage après des salutations à qui rapidement pour te citer. Mes salutations Anna Mokaba. Salut à toi Anna Mokaba Alain Ganda. Belmont Tsumbu, merci à toi. On a passé l'association Anna Poutou Deyalo, ma copine privée. Jeanne Badjoko, maman Isaac, Francine Bokambwa, ma maman chérie Élysée, Diamonique à Strasbourg, Marina na France, un peu sinon beauté belé. Sorina Bossani Batoleke Belé, Philippe Massaro, on a passé sinon beauté belé. Pourquoi pas à toi Issa Moulimbi depuis l'Israël, on a passé sinon beauté belé. Mbote langeza vraiment c'est moi bébé baninga pe bazé belé Gigi Bokole honorable Alpha Bokole na pesi bino mbote belé loza ba yangai ba basunganga ba soutenanga ba conseil et tout batika ngate botika ngate uzana ka bo famille ngoma de dongo Hélène ngoma jomuke na pesi bino mbote belé tuza toujours wana couple Liliane Kelele na pesi mbote belé Patrick Mosengo mignon garçon de Londres, mon petit frère, n'a pas su Mbote Belé, Laetitia Mokango, il y a bien Mbote Ebele. Merci beaucoup Zidane. Là, nous étions avec Zidane. Je dis un grand merci à tout le monde qui nous ont suivis, particulièrement à Franck Stemai Dissouka, notre boss, et pourquoi pas à Dr Kinkani, Roger Kinkani, ainsi qu'à José Nondobi d'Esprit, Jean venu de Londres. Depuis Londres, il y a Willy Mouchen, le code mondial manifeste-toi. Merci, bonne année à tout le monde. Hein. Et d'ici là, portez-vous bien. On se revoit à la prochaine édition. Bye bye. Oh, on a déjà vu la base, c'est aussi. Loko nyongezanga mitata yo moko. Te ozinga di pa pistolet. Loko nyesanga notice. Ba contre indication izate. Oh. Ce que yo mela ka bloka mabe. Yalo wi. Nazo zelo na kati landanga. Olukaki yango. O 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Allez kisi? Non non, pakanga makataka ina sokola kabilamba. Ya kanga makaka. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. C'est notre traité faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Tono talo kutu. Maxi Bio Café. Nazombaka mwana. Maxi Bio Café. Et bongisi balananga. Bien à dire. Podium Napoléon. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter l'information et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info Afrique Bimaka, Info Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende.